balumbuluisha mujitunga jetu bangata responsabilité ya bulelu bamwana mwa kulumbuluisha chilumbwe chimubwakana nikuchikosa bilondesha mushindo jibikenga jibo bwa mfumu wetu ajitunga yikaloko nijitalela bana betu ufuisha lelu ufuisha malaba lelu bilumbu malaba bilumbu to tujikuni jishinga jani tukala ko nijitalela bana betu katona ni jishinga ja bantu bali basokuteka ndululu munkachi mwajitunge munja kongo to plateforme le changement en marche oyo biso ba parti politique tozali na kati to temo koloto na nzela ya coordonnateur na biso pona kutindika na ifundeli na biso monsieur Mwamba akenda ko samba na nyoso ye abongisaki na ko bengaka oyo ba bengi congrès nzoka ndi azalaki pe na autorité te azalaki pe na esengela mite permission te mikanda ya l'état constitution eza koloba yango azali na autorité ta mukete ya kobingisa congrès yango wana nyoso wana na makambo nyoso makanisi na ye plan na ye ya koboma mokonzi ya mboka kokwesa régime na ye pe koboma biso ba congolais nde totindiki efundeli na biso na français bobenga yango plainte et pas ya procureur pour que akangaye abengaye asambisaye pour ba preuve monani que alinga ko kotisa rébellion na mboka. Les propos calomnieux et offensants de l'honorable Alexis Thambwe Mwamba sont de nature à ternir l'image du chef de l'État et à le présenter comme irresponsable vis-à-vis de l'opinion publique nationale et internationale. En jetant l'opprobre sur le chef de l'État, qui représente le pays et qui en est le symbole, le sieur Alexis Thambwe Mwamba a ainsi ridiculisé tout un pays et son peuple. Correcteur News TV. Correcteur News TV. Awande correction, il y a news tout. Donc, Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement sur la Correcteur News avec Yemoko Rachou, la caramel. Check, c'est pas pareil. Baï Moka, Baï Congo, Baï politique, Rachou la caramel encore là chez vous en ce moment. Pourquoi? Donc, Toye Bongo pour la Sabino, Maïe de la Sabino déjà. La fois passée, président ya MDC, le président Jean-Pierre Kankou Moukandi, à Outaki Bongo, Kosa la de presse, Oebeng Sakibiso, Bandeko, ya Beauté Image, le meilleur de Paris, Bandeko, ya Correcteur News TV, Wabe Pai Toyaki Bongo, Kolanda, Maya Zaki Lango, Baliboso, ya population. Alors, Baki, Ponaye, à Monaki, affaire, il y a Monamboka, Alexis Thambwe Mwamba, Oyazali Bongo, président, il y a Chambre haute, Ndengento Bengi, Sénat, na le poto, Maloa, Lobaki Bongo, na Baitando, Pona Kolobaki, Mokonza Mboka, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Bukaki Bongo, Mibeko, ya constitution, na ko zwa mikano, ya état d'urgence, na Lombango, sans ko bengi sabango, tope ko yebi sabango. Boye biso surtout Congo, depuis Libanda, Baliko, Bolanda biso, Bomona Kandenge, tozalaka toujours, na ba masque, na ba gants, pona ko salaka bongo, ba interview, ba reportage, pona ko kima bongo bokono ya coronavirus. Na boyende, Mokonza Mboka tanga décrétaka état d'urgence, zalaki pona ko kimisa, peuple congolais, wazali bongo peuple nae, na bokono ya coronavirus. Na boyende après ko sala pont de presse wana lelo a moni bongo après ko rendre cours ndenge randaki justice na maitala ki pona kolobake Alexis Thambwe Mwamba président ya Sénat azalaki bongo na droite ya kobengisa congrès na boyende président Félix atali vraiment na raison ya ko sala état d'urgence na Lombangu sans pe ko zela accord topé ya moto songolo topé pakala ba institution ya solo ezali na mboka kasi mokonzi mboka pe azali na moi un mot étant le garant de la nation na boyende. Le président Jean-Pierre Kankou Moukandi ndenge bomonaki lelo bango na lisanga ya LCM oyo elakisi bongo les changements en marche bango nyonso basangani oyo ezali entre autres partis politiques na regroupement la bango ya LCM nde lelo balobi
bakotika likambo boye te balobi bako s'en charger na Alexis Tambwe Mwamba balobi bakumba na penza bango na bango inde makolo bakoti gumbe balati ba masque na bango baketi na cour et pas ya procureur pour na ko funda Alexis Tambwe Mwamba, c'est-à-dire ba pesi plainte na bango pour na ko condamner Alexis Tambwe Mwamba balobi pour na bango Alexis Tambwe Mwamba mona mboka azali vraiment na impolitesse pour l'accès mokonzi mboka donc maya lobaki en tout cas la kisike azali ko lukande et coup d'état pour que a renversé gouvernement ya mokonzi mboka le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo po yene akoma président ya mboka na bwende bango basiliki ndenge ba diffamaki Alexis Tambwe Mwamba diffamaki kombo ya mokonzi mboka ndelo bakye kotika plainte kasi to utsina bango nzela na cour to yena bango esika ba ko sala déclaration to lakisa bino ndenge bakolo ba déclaration na bango balobi bakolo bango na balangi nyonso ezana li français ezana na anglais ezana swahili ezana kikongo po moto nyonso ayoka bino bato bokolanda biso en tout cas soki bozana ba message to pe bozana ba commentaire en tout cas ne zappez pas botinde la biso carte ozana pona kopesa bino ba actualité ya mboka. Tout Congolais a le devoir de faire échec à un individu ou à un groupe d'individus qui tente de monter un coup d'État ou qui prend l'initiative de déstabiliser les pouvoirs constitutionnels. Alors, le devoir est donné à tout Congolais de les dénoncer et de faire échec à son entreprise. C'est la raison pour laquelle nous, partis politiques, membres du regroupement politique dénommé Les Changements en Marche, avons pris l'initiative de faire échec à l'entreprise malsaine de l'honorable Tambwe Mwamba et nous avons porté plainte auprès du procureur général près la Cour de cassation. C'est la raison pour laquelle nous vous avons invité aujourd'hui pour que nous puissions rendre public notre plainte que nous avons déposée aujourd'hui, le mardi 21 avril 2020. Je m'en vais faire la lecture de la dite plainte. Le changement en marche, LCM, en sigle, à monsieur le procureur général près la Cour de cassation à Kinshasa, Gombe, concerne plainte à charge de l'honorable Alexis Tambwe Mwamba pour offense envers le chef de l'État, fait prévu et puni par l'ordonnance numéro 63/300 du 16 décembre 1963. Monsieur le procureur général, au mépris du peuple congolais en général et de notre pays en particulier, honorable Alexis Tambwe Mwamba, président du Sénat, a, en date du samedi 11 avril 2020, au cours d'une déclaration politique sur la radio Top Congo FM, dans l'émission spéciale Face à Face de 19h, publiquement, il a présenté le chef de l'État comme ayant délibérément violé la constitution de notre pays en proclamant l'état d'urgence sanitaire. Plus grave encore, ce dernier, le sieur Alexis Tambwe Mwamba, a aussi menacé publiquement le chef de l'État en disant « Prochainement, nous ne tolérerons plus ce genre de gaffes. Pour votre gouvernement, monsieur le procureur général, dans sa mercuriale du 3 novembre 2007, lors de la rentrée judiciaire, le procureur général de la République près la Cour suprême de l'époque, près la Cour suprême de justice de l'époque, avait exposé la notion de l'offense au chef de l'État. Il s'agit de faits, paroles, gestes de menaces, les grimaces, les imputations ou allégations de faits de nature offensant de l'honorable Alexis Tambwe Mwamba sont de nature à ternir l'image du chef de l'État et à le présenter comme irresponsable vis-à-vis de l'opinion publique nationale et internationale. En jetant l'opprobre sur le chef de l'État qui représente le pays et qui en est le symbole, le sieur Alexis Tambwe Mwamba a ainsi ridiculisé tout un pays et son peuple.
En outre, le fait d'annoncer la convocation du Congrès, l'honorable Alexis Thambwe Mwamba a violé automatiquement la Constitution car il n'y a aucune disposition dans notre Constitution qui lui confère ces pouvoirs. Par ailleurs, le comportement de l'honorable Alexis Thambwe Mwamba de tenir des propos discourtois, calomnieux et ridiculisants engage sa responsabilité pénale et tombe sous le coup d'outrage envers le chef de l'État. Fait prévu et puni de l'ordonnance loi numéro 63/300 du 16 décembre 1963, publiée dans les Monitaires congolais de 1964, page 7. D'autre part, il existe un cadre de concertation interinstitutionnelle. Étant donné que le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont la formation politique est en coalition avec celle de l'honorable Alexis Thambwe Mwamba, il était tout à fait normal que ces derniers puissent les rencontrer dans ces cadres-là pour discuter sur le sujet. Mais ce dernier a préféré l'étaler sur la place publique avec des mots dénigrant son président de la République. Donc, en agissant ainsi, il y a déjà l'intention de nuire. Par conséquent, l'honorable Alexis Thambwe Mwamba préparait l'opinion nationale et internationale à une éventuelle mise en accusation du président de la République devant le Congrès qu'il s'empressait à convoquer conjointement avec sa complice Madame Janine Mabunda, présidente de l'Assemblée nationale. Que par ces déclarations répétées, l'honorable Alexis Thambwe Mwamba a comploté en vue de renverser l'ordre institutionnel établi et de porter atteinte à la sûreté intérieure de l'État, infraction prévue et réprimée par les articles 21, 195 et 196 du Code pénal, livre 1 et 2. Vous remerciant d'avance du bénéfice de la diligence que vous y accorderez, veuillez agréer, Monsieur le procureur général, l'assurance de notre parfaite considération. Pour le changement en marche, le coordonnateur national, Maître John Mbayantita. Merci mingi na bandeko nyoso baza kolanda biso. Bouti kolanda wana oyo babengi efundeli ya plateforme le changement en marche et Salimbela na procureur de la République oyo azali kotala makambo ya bosembo na mboka oyo LCM plateforme na biso etindeli ye mukanda pona kofunda Monsieur Alexis Thambwe Mwamba na manso azali kokanisa pona kobalola régime na biso, c'est-à-dire akwisa régime oyo ya sika yaza juriste ayebi bitumbu nini elandaka moto nyoso oyo asalaka amekaka kosimba mokonzi ya mboka pe kobalola régime ya mokonzi wana. Donc na mukuse plateforme le changement en marche oyo biso ba parti politique tozali na kati totie mokolo to na nzela ya coordonnateur na biso pona kotindika na efundeli na biso Monsieur Mwamba akenda kosamba na nyoso ye abongisaki na kobengaka oyo babengi congrès nzoka ndi azalaki pe na autorité te azalaki pe na esengelami te permission te mikanda ya l'état constitution eza koloba yango azali na autorité ata moke te ya kobengisa congrès yango wana nyoso wana na makambo nyoso makanisi na ye plan na ye ya koboma mokonzi ya mboka kokwesa régime na ye pe koboma biso ba congolais nde totindiki efundeli na biso na français bobengaka yango plainte et pas ya procureur
pour que akangaye abengaye asambisaye pour ba preuve monani que alinga ko kotisa rébellion na mboka ko renverser ba institution pour yakoma mokonzi na mukuse yango wana to sengi na mokonzi ya justice o to tindi plainte wana efundeli wana pour que asala musala na ye pour que Congo na biso za la Congo ya kimia kasi za la Congo oyo ezana maboko ya babomite na mukuse yango wana. Bampangi na beto mbote mingi beto kele kimvuka ya ba parti politique ina kena nkumbu ya regroupement politique les changements en marche LCM en cycle lumbu ya bubu yai samu na inki betume kutana awa samu na kuporte plainte betume funda président ya chambre haute ina bage tubaka Sénat Monsieur Tambwe Mwamba samu mambo yani salaka yake Lembo TV beno zaba beno moseke na inza ya beto kena maladi ya nene ina bage na kubokila coronavirus COVID-19 mfumo bwala yani vwanaka na inswa ya kupekisa mambo mingi samu maladi kota mingi ve na inza ya beto mais Monsieur Tambwe Mwamba yani kueneka na radio Top Congo samu na kutuba mambo ya imbi yani zuraka ni sala congrès yina yani vwandaka samu yani buisa mfumu ya inza yai samu crise kota na inti ya beto yao yina beto monaka ke yake Lembo TV yao yina beto mefunda yani na luyalu ina bake bokilaka procureur général samu yani kusa songisa mambo yani vwandaka na yao ya imbi yani fwana kona samba yao yina beno mona beto lubumbu ya yai bitumekuiza ufunda yandi kuna na procureur général. Alors yani alimetuba ke mfumo bwala vwanaka na inswave yake le prix na ve mfumo bwala avant yani décréter état d'urgence ya bwala yani kutanaka na premier ministre yani kutanaka na présidente ya assemblée nationale mama Janine Mabunda yani kutanaka mpe na président ya Sénat mais malmalu yai yana nimebaluka samu yani kuisa na mambo ya imbi na bukuna na dabunkufi mwingine tubila beno nyoso betu vwanda na nima ya mfumo wa bwala ina kena kusonga état de droit mfumo na beto Félix Tshisekedi Tshilombo. Merci mume manesa place hii. Wapenzi shikamoni, chama cha maendeleo au chama les changements en marche ilikuwa kwenye mkutano kufatana na maneno huyu bwana Tambwe, mwenyekiti wa kibunge ya Senate, aliyosema kwenye radio ya Top Congo muda imeubaki, na maneno yake ilikuwa ikamuumiza kabisa rais wa nchi na watoto wote wa nchi, kwa kutokana na maneno alisema. Chama yetu ya maendeleo inasema huyu bwana Tambwe inabidi ende kwenye mahakamani makuu, akaonane na hawa wanaoita wa juge kwa kusudi aseme neno aliyosema inatoka wapi na nani alimruhusu kwa kuita mkutano huyo tunaita kwenye Kifaransa Congrès. Ibidi iitwe na rais mkuu, yeye iweze kuita Congrès hii VP. Hii maneno tutaisikia kwa bwana Tambwe wakati atakwenda kwenye mahakamani makuu. Na shukuru na wapikia asante. Betu bonso badi bakula mwakulunji ngakuleu banguvwa ni bateya machabu tujimwa beu bisumbu ni bisumbu bitwilanga na lelo wabwalukai telesha ichinje ngakula
tuji toamba bwase tuji mwabe ubatwilangana ni bisumbu byonsu bisanganteta bwalu butuji nabo mujitunga jetu bwalu kai bwalu bwantambo mwamba tambo mwamba muima na kutujomba toa top Congo nujibamanya bonsu wamba bwase fumu wetu kavulambeji wa mujitungemu ye yakena ni buko keshi na shabu mwa bwa kwa kula biji yimwamba bwa jitunga jetu jijiji kwa chibwa ni jisameji ja jinu jibonso bamanyi bana betu kibwa lukai lelu totu bonso toatu mitu fanshi toambi bwa se tambo mwamba ni muka jewu mabunda kabena mwakwamba kumpala kwa bantu bwaba dekrete guerre bijiba bikila mumfwala ansani guerre kumpala kwa bantu bonso to twetu toatu fetu mitu fanshi toambi bwase bumbu jintambo mwamba mwakulebi jimwakulebi momoni uvomusobwani mfumu wetu wasana kuya kwenzanyi waya kajitwetu lelu toambi bwase ba ndumbului badi balumbuluisha mujitunga jetu bangata responsabilité ya bulelu bamwana mwa kulumbuluisha chilumbwe chimubwakana nikuchikosa bilondesha mushindu jibikenga jibu bwa mfumu wetu ajitunga yikaloko nijitalela bana betu ufuisha lelu ufuisha malaba lelu bilumbu malaba bilumbu to tujikuni jishinga jani tukala ko nijitalela bana betu katona ni jishinga ja bantu badi basokuteka ndululu munkachi mwajitunge munja Kongo to Kongo ujini bana ba Kongo imana haifanyi mafetu twetu bonsu tulwanga na mvite yi mujina jamu kalenga Yesu amen, Eh oui, merci en tout cas ndenge bozala ki vraiment ebele pona kolanda vraiment ndenge to ibisaki bino ke non ba yi LCM oyo basangana ki pona kokene kopesa plainte na bango contre Alexis Tambwe Mwamba pa ya procureur général après avoir ko sala ba déclaration na bango ndenge boluti kolanda wana. En tout cas merci ndenge bozala ki vraiment attentif et comme na suka kasi to ko senga na bino ke non mboka na biso Congo vraiment tozali vraiment na besoin ya changement total, tozali vraiment na besoin ya mbilinga te boki ndenge peuple congolais lelaki vraiment mingi. Alors biso lelo to pesi bino ba actualité lelo toko pesa bino sur actualité musulo bikasi soki bozali na motuna to bozali na réclamation ya ko sala botinda ka ba message na bino Rachel Caramel dit le numéro ja to ba reporter o to le mbaraté pour rendre bino visible ba actualité ni surtout ya mboka. Merci beaucoup. Correcteur News TV awande correction ya ba news tout, donc awande on assure quoi, suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement sur la Correcteur News avec Yemoko Rachou la caramel. Check, c'est pas pareil.